Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Buyukite, bukuyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien gayo. Jima mukende. Oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a terre envié, parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisoubai bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. J'ai dit là mon abandonné sur magazine KNB zo continuer toujours pour informer bino mais qu'on peut savoir la vraie réalité à Kinshasa. Tout fond l'édition na biso ya mukolo alelo après arriver à délégation au gouvernement otindaki na Sud Kivu. Société civile abimisi bilan mususu sur ba mort na Kimpupu boza plus de détails na commentaire ya Nathan Siata. Après arrivée, il y a délégation au gouvernement et Tindaki na Kipupu na Sud Kivu, mercredi 29 juillet 2020. Société civile locale Azongela ki bila ya attaque il y a le 16 juillet et les qui P à l'obi lisusuke 15 personnes bazala qui tué, P 205 personnes ndé bazali jusque là portées disparues. Parmi les victimes, au moins 7 batumba ki bango na kati ya bandaku na bango po bandaku mingi et zalaki incendié. Kasi 8 personnes mosusu bango ndé ba boma ki bango na ba machette. 15 personnes bazalaki blessées pe na kati ya 15 wana mwana moko ya moke. Plusieurs femmes bazalaki violées. Centre de santé ya Kipupu ezalaki pillé 350 vaches, 120 chèvres, 115 moutons na basoso pe plusieurs biens ezalaki emporté ndenge bandeko ya société civile ba énuméré na mémorandum na bango. À part Kipupu, 3 villages mususu ndeti Kalinga, Kiseke, Kalulu, yango pe ezalaki touché na attaque yango pe 16 villages mokoka batu ba kimaki na minute o ezali désert po bazali ko banga ete ba massacre wana ezonga lisusu pe côté la bango na bamboka na bango balobi lisusu ke les 16 yango na 5h du matin coalition armée dirigée na colonel Michel Rukunda Makanika ba atakaki pe ba tumbaki ba village wana misatu. Mission oyo esalaki kaka journée moko pe ezalaki conduite na ministre provincial ya intérieur ya Sud Kivu. Mission ezalaki pe composé na 2 députés pe président ya commission sécurité ya assemblée provinciale ya commandant ya 12e brigade ya FRDC. Chef ya délégation a souligné que nécessité ya maintenir armée na région oyo ezali très important pour na ko sécuriser population pour ba massacre ya boye ezonga lisusu te. En attendant bakondi bazali ko continuer ko sala ba recherche pour na ko découvrir 205 personnes wana bakei wapi. Kinshasa eleki partout. Remise et reprise et Salema qui na maison militaire, il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Double cérémonie à remise et reprise et Salema qui mercredi oyo na maison militaire, il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Entre chef, il y a maison militaire sortant, lieutenant général Jean-Claude Yav Kabea, na entrant général-major Mwalunda Ntumba Frank. Naba adjoint na bango en charge ya ba opération per renseignement sortant général de brigade Augustin Moubia Imanda na entrant général de brigade Simplice Mushiba bango nyonso bazalaki nommé le 17 juillet na mokonzi ya mboka na série ya ba ordonnance oyo etiaki en place na kati ya forces armées ya République démocratique du Congo batu ya sika na ba poste ebele. Cérémonie ezalaki présidé na directeur de cabinet AI ya chef de l'État Désiré Cachemire Eberond Kolongele oyo pe na tango azoki maloba a rappelaki na mokonzi ya sika ya maison militaire discipline pe loyauté na commandant suprême pe na ba personnel nyonso ya maison militaire a yebisaki bango ba travailler na même état d'esprit, même volonté pe loyauté kaka ndenge basalaka déjà
a rappelé ki bango que et sika bazo sala ezali attaché directement na président de la République. Donc il faut beaucoup de sérieux na nyonso bazali ko sala. Pe a remercier ki mokonzi ya mboka na ba choix judiciaire Oyo azali ko sala. Côté na yé nouveau chef ya maison militaire, ya chef de l'État a remercié qui prédécesseur na yé pona accueil Oyo a réservé la qui est pe alobiete a cause la katango nyonso na besoin na yé surtout pona expertise na yé Kinshasa et l'équipe partout. Secrétaire général ya Senko Abbé Donatien Chole asolaki na président ya IDPS Jama Kabunza Kabun si réforme ya Seni Bolanda. Ezalaki na après-midi, lobby mercredi 29 juillet 2022, secrétaire général ya Senko Abbé Chole akomaki na cabinet ya Mosala ya président intérimaire ya IDPS Jean-Marc Kabunda Kabund. Na masolo na bango ezalaki mingi sur ba question oyo etali mboka, notamment réforme na kati ya commission électorale nationale indépendante Seni. Abbé Chole a expliqué boui. Je suis dans mon rôle de secrétaire général pour savoir ce qu'il pense de ce qui nous tient à cœur, les réformes autour de la CENI et de la loi électorale, parce que c'est quelque chose que nous estimons important et on ne peut pas y arriver si nous ne parlons pas avec les politiques qui sont. Pour na part na ye président intérimaire ya IDPS azalaki très ouvert Jean-Marc Kabunda Kabund a talisaki na invité na ye tableau ya situation politique ya République démocratique du Congo ndenge Abbé Chole abakisaki awa. Il a été très ouvert, ça fait longtemps, c'est depuis des mois qu'on ne s'est plus vu. On s'est échangé longuement et c'est aussi important pour nous écouter l'analyse de la situation de la part de ceux qui sont vraiment en politique. Kasi pour la candidature ya Rosar Malonda, Abbé Chole a répondu ki boye. Oh bon, ça je crois que c'est du passé. Hein. Kinshasa et l'équipe partout. Président de MLP, mouvement lumumbiste progressiste, a éclairé opinion sur Mwanza Oyo et Zolbamana Kombo Naye pour la visite ya Abbé Chole na prison ya Makala. La visite de l'abbé Chole en prison, même si elle a visité Vital Kamerhe ou Vital Kamerhe seul ou avec d'autres prisonniers, je crois qu'il faut dédramatiser. Il faut dédramatiser et pour moi, je ne sais pas ce qu'ils ont parlé, mais pour ma part, j'ai inscrit cette visite dans le cadre de la doctrine sociale de l'Église, dans le cadre humanitaire, dans le cadre du droit d'un prisonnier. Les prisonniers ont droit à des visites. Je crois beaucoup à la doctrine sociale de l'Église. Je crois beaucoup à la mission prophétique de l'Église. Je crois beaucoup à la mission humanitaire, à la mission pédagogique de l'Église, à la mission de donner de l'espoir aux affligés, aux prisonniers et aux malades. Moi, j'inscris cette visite dans la donne positive, dans une approche d'une mission normale de l'Église. J'étais même étonné qu'on publie un article pour dire que moi j'ai écrit contre le cardinal et contre l'abbé Chole. Moi je n'ai jamais écrit contre le cardinal, contre l'abbé Chole. D'ailleurs, je ne publie pas je ne suis pas dans les Facebook. Je ne suis pas dans les Facebook et je ne publie pas dans les Twitter. Et ce qui a été écrit à mon nom ne m'engage pas. Et ce ne sont pas des propos qui viennent de moi. Et d'ailleurs, quand tu vois le style et quand tu vois les contenus, ça ne représente pas la manière de penser de Franck Diongo. Donc, je crois qu'à travers votre interview ici, que les chrétiens catholiques qui connaissent la valeur catholique de Franck Diongo et que l'Église catholique comprenne que c'est un texte qui ne m'engage pas. Qui ne m'engage pas. Par contre, il faut saluer la volonté de l'Église catholique de visiter des gens. En
Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Coordonnateur ya magazine KNB Jimou Kendi a dévoilé programme ya Sika coaching na lingala pour l'encadrement ya jeunesse. Bon ndakango chaque jour na 21h juste na chaîne YouTube Jimou Kendi les coach. La séance oyo est allée plus pour vous motiver, vous booster et puis pour contribuer à développement personnel à bino. Souci nangai est allé au changer manière de voir les choses, au changer manière de vivre. Tika komi mona selon nenge bato aza kotalela yo mi mona selon oyo yo lingi kozala mais yo zo sala eloko teka ko critiquer bato ba progressa o bato ana ba mona bango eza suspect e bongo yo kozanga non de suspect yo be kozanga non suspect o ba simba yo po ndi o simba ya ndo zanga non il faut pas kotala bato na sens ya ba stéréotype na sens ya ba mabe. Mais linga bonheur il y a bateau sous-sonné tout le bidon ba riche topé bateau à succès baza la rapidité d'implémentation il y a qu'on s'adapter dans la situation capacité à passer à l'action rapidement et puis pas valoriser à temps na bango non c'est ce qui est comme bon matin qui t'a dit ça c'est faux et archi faux et puis ce sont des paroles 80% de chrétiens à RDC ce sont des paroles il y a côté les mela il y a qu'on sambela il y a qu'on pas mela Congo nangai tokobonga ebongela mutute ebongela ndeyo prendre conscience ya vie na yo yeba eloko nini olingi yeba eloko nini olingi ko sala pour progresser si tu fais un match à foot et que biso gagner nécessairement bino ko perdre mais ce n'est pas ça dans la vie on peut gagner ensemble dans la vie et ça terme au bazolo ba gagnant ba collaboration ba coopération au ba benga siko. Mais maintenant quand tu vas en business tant OK au collaborer il faut là qui ça interlocuteur na yo o ya ko gagner o la qui o yo ko gagner zala na mentalité ya gagnant pour ne rien perdre. C'était Jimmy Mukendi le coach, votre frère, juste pour vous booster et vous motiver. À très vite. Bakina ba fustige comportement oyo ba mama bokilo mususu bazalaka nango ya kosengaka mibali ya bana bango mbongo pamba Hervé Zakande a signé reportage oyo. Comportement oyo ba mama bokilo mususu bakoma na yango ya ko dérangeaka mingi mibali ya bana na bango okomona mama akoma na yebi senga à chaque fois likambo ya moke a beleli bokilo atinda mbongo. Comportement oyo e dérangeaka ba congolais ebele pe ba kamoka mingi, c'est comme si basi yango to bala bazalaka na ba famille donc soko balié nyonso ekomi na charge na yo ko kamwa bokilo soko so balasi o balisi mwana na yo mwana aza bilanga na yo te oyo zo ya moke wana yo moko ebinengo ezala mikolo nyonso ekoma te que non oyo akondi mapele ndenge ba fonctionner ba kondi mapele que non to yoko zombongo et pas bokilo no te tika mwana azala l'aise soki omoni bokilo azokende pa bokilo na akende kosenga mbongo yebeke bokilo na za intérêt moko bosoki mbongo esili et pas bokilo na akolinga ajabulize mwana na abalise na mobali mususu ya za na mbongo de toute façon que non abanda kozwa mbongo wana comportement na bango ezala bien balanda idéologie nete ya ningete ngai naza muluba so moni papa nanga na mama nanga ndenge babokola biso ko na tamé na tekala ko mona bokilo nani koko na ngai aya et papa na biso aya ko senga mbongo jamais ezala kate aya ko senga mwa muke ona beli papa te so moni bokilo ndenge wana seke bokilo na za intérêt moko boye que no akomisa bana na ye lokola bilanga moko boye abanda ko zalaka sima bana bongo ta ezalaka te Obo giloto banga bango musika.
Moi ya kosenga ye aza semeki na ngai te mpo nasenga ye mikolo nyonso te. Nakopesa bango ke mokilo aza moto ya kobanga aza moto ya koloba na ye mikolo nyonso te. Bon, d'abord, le nom même le dit est beau kilo. Veut dire, Moutoumoko avec kilo pour nayo. Moi je dirais, ils ont normalité. Pourquoi? Parce que moi par exemple, beau kilo, maman et moi, c'est peut-être dans un besoin local. Peut-être après, même dans moi, que j'ai besoin de quelque chose, et c'est possible. Moi, les fils qui me tirent, dans moi, c'est bien d'avoir de situation, mais régulièrement, en tout cas, c'est vraiment inconcevable. Bon, comme conseil, je dirais d'abord, d'abord, on a diminuer la personnalité à Yebokilo, et aussi, aussi sa valeur, il y a moi dans la bango, vis-à-vis de nous. Donc, c'est ce que je peux dire en bref, c'est comme ça. Bokilo, Azamutu, il y a kilo. Relation, il y a Bokilo, Oya et pas il y a moi na mobali, mobali ya moi naye, Kosenga mbongo, eza vraiment na respecter. Donc, hier avant azwa contact wana ezake, aleka nanzela ya mwana naye, ya mwasi, po abimisa moi eloko ya ozanango besoin et pas ya Bokilo naye. Ah, conseil na opesa neti ngai naza déjà na bana na ko se comporter comme état papa. Bande ko na ngai ya ba mama ba Bokilo, ba papa ba Bokilo, ceux qui se comportera bongo ba changer vraiment. Eza respecté pour na mwana na yo place azali comme na yo et rozala vraiment mal vu que papa Bokilo, maman Bokilo se comportera mabe et pas ya Bokilo na yo. Pour changer ba comportement wana. Maman Bokilo yeba ke Bokilo basengaka ye pamba te. Il faut oser la ka mingi ye mokonde akabela yo na volonté na ye. Ce que komi ya ko sengaka boye. Keba respect oya pesaka yo e ko sila. Oh, ko senga ileki trop. Maman Bokilo changer comportement oyo eza mabe. Bapapa mingi bazalaka po asokipe na bana o abotaki na mwasi ya liboso, il faut na noa senga permission et pas ya mwasi o ya uti ko bala sika. Comportement o e déranger ki population bo ka ndenge ba répondre na micro ya Mitima Futa na Myriam Mankana. Bapapa mingi lelo toyebaka te soki ezalaka ko banga mwasi ya mibale o ya bali to ezalaka nini okomona papa po asokipe na bana na ye o abotaki liboso, il faut na noa senga permission et pas ya mwasi oyo auti ko bala sika. Toyebaka te soki ezalaka pona nini bakina o tokutanaki na bango boyo ka ndenge ba expliquer na micro na biso. Ten ko sokipe na bana ya question senga nzela pa basi te ya mwasi na uti bala te ne na zo bano na zana mwasi wana ndebe na zo bano na bota na libanda pe kaka na sei na pesa bango ya ke bazwa kaka nde ba sokipe na bano ya ndaku ba sokipe na bana o abota dana mwasi mususu déjà avant osunga bango ya été que asenga permission siko era osunga bango senga sunga nde o abota na ndaku fa senga pe permission ba mwasi na kala tena ko senga nzela et pas mwasi na bali sikata wana eza ba responsabilité na nga moko mwasi na bali sika. Il suffit que ata elanga nde mukolo bana yepe akozo soki aza mwasi moko ya bolingo akozwa bana na lokola bana na ye so na moni que non aza mwasi moko so na meki kotalisa ye so ba conception eza mabe na olakisa ye te na kosala pa ma propre volonté na bango conseil na kopesa bango non kolakisa mwasi oyo na bali sika eza nango mpe mabe te mpo eza na basi mosusu balingaka te mobali asala makambo na ndenge na ye na famille donc mariage toza déjà bon moko so likambo ezali il faut lakisa mpe mwasi na yo so namoni ke no aza mwasi moko boye donc mpo nayebi ke no la plupart ya basi balingaka basi bana mbanda te ata so na lakisi ya omona ngoka mabe loba a condition ke azala mwasi moko ya bolingo akozwa bana na lokola bana na ye oyo ya boti wana kolakisa ye me na bandeko na biso mosusu oyo avasala likambo alakisa mwasi eza mpe mabe te eza malamu
po na mariage ezalaka ke nyonso olingi osala likambo il faut tout na ya moko mpe mwasi so akokoyede mpe na mwa anga munoko na yo akoyede mpe na mwa ide moko ya malamu po eza na basi mosusu mpe bazala mpe baconseiller ya mibali na bango avant osala likambo il faut consulter na mwasi so aza mwasi moko edo malamu akopesa mpe ide ya malamu te na otuna ye te me nako informe ye nako informe ye parce que nga nde responsable donc décision soki natuni ye c'est comme si nazoluka décision na ye alors que la décision me revient soki oza da na bana oyo obotaki libanda eke ose marie éviter ko faire souffrir bana il faut chercher quel moyen qu'on mettre bango en relation pour vivre en bon terme. Donc, on expliquer juste à Maël comment garder ses enfants, c'est juste ça. Et puis à part ça, éduquer bana de sorte que bavana na maman na bango bien. Otuna permission te ngande mukolo bana na kozwa bango en charge so aboyi na bengani ake atikinga na bana nga conseil na kopesa bango batika eloko wana ye abotaki na mwasi ya liboso po aya koboya bana te na apesa bango conseil kake babatela bana na bango bien bazwa bana en charge batangisa bango po bana bango ye mutu abotaki bana wana eza mutu mosusu papa. Il faut pas osalaka toujours apporter na bolingo et pas ya mwasi na yo oyo uti ko bala sika. Po bana wana baza bana na yo moko obota. Donc ba papa bozwaka charge ya bana na bino bien. Po lobi bana batelengana na balabala te Kinshasa et l'équipe partout. Est-ce que ça malamu na yo maman ozoboko la bana mbanda opeselaka bango toujours ba rapport ya mabepe ya lokuta et pas ya papa na bango. Meti mafuta nde a signé reportage oyo na Myriam Mankala. Ba maman mingi bazalaka soki azobokola mwana ya mbanda akobanda kaka kopeselaka ye ba rapport ya mabe pe ba message ya lokuta epa ya papa na bango comportement oyo e dérangeaki ki ba kinoa boyoka ndenge ba répondre eza malamu ya malamu te po bana na bazalo lokola bana yo moko oboti so ninga kobomba babe ya bana na yo ninga pe bomba pe babe ya bana mbanda na yo malaka bana bango nyonso ba ndenge moko conseil na opesa bango batika ko pesa ba rapport mabe pa pa maman pa papa na bango so uti musala ye soki yo maman opesa rapport mabe ya malamu ya yo ya bana no pona papa mobali na yo sala pe yango pona bana mbanda po ebite emsu ya yo bokoli ba osunga yo te mais so simba bana mbanda bien lelo so ba bongi avenir aneza honneur na yo bolamo yo ndoko dondwa nango emsu mbanda na ko zo loko te so za na bango bien donc so bango loko bano yo moko boti o différencier bango te so someli o bude someli pe o bude so someli o lipapa someli o lipapa so someli o sala ya pe go so bango so ba ndenge mwana mbanda ara mwana nga ndenge mama na ya botaki ya memeke 9 mois libungu ndenge pe même mwana ngai donc mwana mbanda considérer mwana nga na obokola ye bien pour un jour pas au sali sanga na ko sa mwana mbanda mabete obena ko sele ba papa na sana ndo kaza boite na ko sala ngote azara mwana lokwa bana nyonso donc conseil na opesa mama wana ba considérer bana mbanda lokwa mwana ye azani malamu ka ko un jour au sali sa na vie ko na opesi la mwana muninga rapport à mabe ezalaka te po yo poza na bana fo omemela bana wana ya mbanda na bana no omema bango ndenge moko po bango nyonso baza bana bakwede yo likambo ya mwana mbanda zuwa ya mbanda ti a part zwa bana mema esika moko soko bokoli bango bakosunga yo en tout cas nga conseil na osala pa bamama banyokolaka bana mbanda batika po mwana okobenga mwana mbanda aza mwana tanto mwana no akolinga yo ndenge oyo mwana mbanda akolingo te po akosunga yo po salisi ye do batika koyina bana mbanda bazwa zuwa kimbanda bati a part babokola bana donc bana wana ndenge akobokola bango bana ye donc nyonso mabe na malamu esengi tayebisa papa na bango il faut y moko no assumer responsabilité wana abokola bango lokola bana et pour lobiso bazwi ba osalisa papa na bango c'est que ba osalisa pe mama wana ko profiter kana bana wana ya malamu bon ba mama ba bokola bana mbanda oyo bapesa ba papa ba nini ba rapport mabe pona bana wana bon na osenga na ba mama bongo
ba changer donc bazala mutema kokita ndenge obokola bana wana so lobi mwana bongi peut-être pas ko reconnaître yo alors batika habitude wana eza bien te. Maman yebake mwana ya mbanda aza mbanda na yo te. Bokola mwana ya mbanda malamu kaka ndenge obokola kabana na yo. Polobi oyebi te soki nani ya kosunga yo. Mingi tomona bana ya mbanda nde mutu basunga kabango. Donc ba maman bomeka mpe ko changer koto wana. Kinshasa eleki partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bozalaki tellement ebele ya kolanda magazine KNB kasi comme na suka ceux qui vont se plaindre édition ya mokolo lelo pour pesa merci une équipe rédactionnelle de KNB Hervé Zaka double pour monde azalaki na sima caméra na ton siata na réalisation pe coordination ya Jimou Kenzi kaka ndenge to message ko sa bino botika ka toujours côté pe branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.